Par rapport à Maramou comme moi na yo Priska non ça il se fait bala mais notre grande c'est que mon belle famille les gars na TV le bic qui dit bala ne cause la té parce que mobile wana bala na poto mais tout cas c'est que c'est Suki mais Priska peut qu'on bien otika té belle famille va bien otika té moi guerre entre Priska et belle famille en tant que maman et tête conseil nous regrouper ça moi non maman so moni libale comme matata boye wana za ya yote wana peze za ya yote ata bobana ne le boningiza makasi mais oyebi lobi nango te Priska mibali pe facilité oya akolakisa ni suboningo makasi pa kokoya tika loko ekomi boye babokilo baboyi yo zo cha mutu makasi oya okende pamba mwana na ngai tikela bango kaka mobalango bo sala bon otiki vanda sambela nzamba ko peso ya yo wa wana lekole ekomi mi boyi tika ima déjà comme na famille na ye bakolingo ndenge ni bamiso balibala nyoso za rama tata il faut les combat combat wana za famille ya mobali soko basi balobi ndenge wana mama bakoko kwesa yote bakoko lo bakoyokana nawe asana ndako basali complot pe babomi yo OK perte famille ezangi yo perte pam malamu otika kaka est-ce que vous êtes victime à mibala la poto oui niso nyoso oui donc voilà maman Chako motema mabe na kati ya théâtre pourquoi et comment qu'on va place Makasi bongo c'est dit à quoi wana tuna bana mike mama bolandaka chaîne eza chaîne exemple TV c'est le meilleur. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, ça dépend de la format où vous nous captez sur Exemple Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est votre humble serviteur Adé Carré Bachi Amobala Sango. Toujours dans le souci de vous servir. J'ai toujours le plaisir de vous avoir tellement nombreux de nous regarder de partout au monde, Paris, États-Unis, Canada. Je dis un grand merci. Un grand merci à notre sponsor qui est M. Yannick Chamba Goxon. Depuis quelque part, merci aussi à le Drum Carte de l'ISA, M. Chaya Batadi, là, pour aussi penser à Eric Akabongo, le superviseur, merci beaucoup pour la confiance. Mesdames, mais c'est comme je vous dis, j'ai toujours le plaisir de vous faire, de vous apporter de nouveautés, des actualités qui est à la ligne de l'actualité. Aujourd'hui, je porte mon choix, c'est une artiste. Voilà. Maman Chakobogo, ça la groupe sans souci, apparemment, avec vous pensez un peu de sous. Batusu ba ke olongwa plutôt na longwa kate te batusu ba ke olongwa bi abatole ba biso tutika la kaka ipanzana kate bato ba ye sans ça kufi voilà on lève ça avant ça soit kufa nde ngana na mibenda ki mukepo na banzonzi ngipele kaki ngale wana nzonzi ça paye très bien voilà. Alors na benda na ki moi muke vraiment ba absente na côté wana mais ngana ye totika na ki presque na makamu mususu ya OK makamu kwa ya tolo ba makamu mbongo nde ba soko pesinga na mbongo na ngawana te na koyate yeba komona koyate na kobeto zonga musala ngabi soko pesinga te yango na ndenge liwe kozwai mais maman c'est que autant on vanda ka lelo sans social mankaka yo makasi c'est un ami balobaka mosala mobali baka camarade te wana zaki ami et frère wana yeba kinga som ayebinga leso na ki répétition ta ko akoyeba jaki ni nango libu mosali yo passe libu mono wana moko bakangi nga barasa mbala liboso bakangi nga barasa na leli moko na bengi alobi na yoki yote nga poto za kubenga na leng nyo so mona soka yate na bangana na yona jaki nazana ngana bo landanga na ke papa nazoka pasi na mutu boba nini yango abengi mado jaki kuna moyete suki unabino wana basala ndenge nini poetika e passe mado ko bato bakata lokola bakata comme ça vendre amela Novalgine diminué allez à benga jaki mado le bil mela kisi bo mela comme ça pour douleur en ici fongola ngwele ko ni ngamo na so qui vraiment camarade moi c'est na mobali yanga pinza camarade nanga pinza motema yeso likamunanga yela ya mabe ya na zokuna ese tala likamubu era na ndako na biso ya na famille na wesenga ta papa tuzuka na tebo mona yope na papa pona bote na ko lobe na mapasha ko na omoni na ndako na biso pe to ye ba ye ba ki ye vraiment aki vrai camarade nanga vrai camarade mais le match ko mona le sans souci kenda est-ce que groupe na ye ou asimaka toujours pas si parce que na ya toujours na tala ka na ça tu on a poste jusqu'à présent na ça déjà na loba
na groupe wana naza fondatrice naza na collège ya fondation biso ndeto ya lakiti ngana mobanda ngade toza kupona bato naza na kati ya eza neti groupe na ifuna tala ngo malamu alors yango nanga na so ba benga na kendaka mama so ya la problème ni ba ya mama talabu to sana ndengini mona to na bengi madoe talika mbwele kibiso bu yo moi ça sans souci mona to sali moi soko boy to bosala oui to digiza pe ba pesa kanga quelque chose et la mama savko banini maninde to ça banini ba yela kanga muna mais aux arrêtés sous permanence sous permanent de kunate mais so ba benga mama to cheo en tout cas pièce ko jouer na yi oui ou répéter en note ah ben bien sûr moi chaque répétition t'es pas d'expérience c'est comme des belles comment moi j'aime la répétition voilà mais so ba pesinga tawana na ya na zane au ça maman chaque qu'est-ce que olobi la différence ni au salaka na théâtre de bobané ko sala na o ba commis actuellement na télévision au moins la différence la plan différence c'est théâtre classique ou bien non toi théâtre populaire kaka ah populaire voilà différence c'est belé parce que il y a liboso d'abord namoni mingi balinga musala ngote baya kuya kaka ba reviste moko boyi baye kokotaka na musala ngo bayebi tina musala ngote aye kaka kwa mila kisa ba mona ye bazwa moi moto na moi tipi na ito azwa moi momi na ye c'est tout oui ba musu baya ka ndenge moi ba musu kishomere lekial bien na me bwaka na ngata na théâtre yango na mingi différence mais oyo soko oyo alingaka musala na ye malamu asalaka pe musala na ye malamu alingaka ba bêtise te vous voyez chez nous là nous avons ça théâtre nous avons qui na ba comment dire ba règlement ba règlement moko boy que au commis vedette voilà surtout au commis vedette makas ndenge titengisa na sabo komi laksaka lelo nyoso pa bateau ndenge ngana sa omoni ba terrasse devant na vanda kaka c'est rien été eloko nazo sala eloko te pa bamona monaka non naza vedette il faut obi batela ki vedette aria na yo voilà ko linga ko silisa ngo boite soko sina musana avanda kaka na wana amela masanga wa non règle ya que fait 1 heure de temps c'est beaucoup quand même voilà au salaire bisuba suba ba compter la ya mama chakwa suba ala de gazole kaleka amela non on va compter la bouteille wana nyoso ozokita mais so bazomona ovani muke so ko bina ta de bimi na yoki bato batike mama seko kena okay leo otiki ba otu na posa na yo voilà teki ba ko lata na yo la correct nga na lati bona sana bi lata ka correct et o ya exemplaire na kata capture na yo omoni bonjour ezate o mi bombe parce que yo ne star non omoni baninga bazwi likambo ke ko vanda bonu ko za bien likambo soko ko sunguru ko sunga voilà nga ba shege ba vanda ka ona masha go mer bo ya bo somela biso mapa na tongo boliso ba ilinga to akada na monike na zana tana 1000 francs ko somba talipa bolia omoni ne sala eza bien to bango wana bazaba na biso tutika na soto sungi bango te nana osunga bango mutazo mama oui mama Chako ndenge ovandaka ndo obima accoutrement ozo déranger ba makasi bato balanda bino ne bali la tournage na bino so mona ti mwana mwa la ti mabe est-ce que bo yebisa bango ngana yebisaka daye ba yebinga bien yangai bana nanga ba yebinga bien ke so ba monika oyo jamais moi na kotikela nga mabele libanda ala teninge loko to kola ya sa chemise ata ya awa to tiniki moko ya mulai non yanga balata correct il faut balata correct au moins ici ya groupe to ba théâtre nyonso ya groupe nanga bonga ba yeba na ba théâtre nyonso si na lobaka pe nga moni tango matanga dernier matango ya non même pas ya dadi on appelle ça ya mindondo nalobaka mutu nyonso alata correct o na komona lati mabeli banda bayokela kanga accoutrement ya ki bien même ya nani mundori ya ki pepo na pesa mo do bayokela kinga quand même na batetu bayaki mo muke me mingi bayokela kinga essence oui atolo bino mo bayoka bakoyoka te papa
nayebi ke eza passe mais bana mikolo yo omoni bakomo landa ba exemple si tu le dis d'abord parce que au lobby en bien na novela siné ba lobaka bon il y a na ndeto mo ba documentaire na beaucoup de sexe so bazo kumisa pesa na bisa sikezo ya beaucoup de sexe ma belle et feuille ya labo bango pe bazo kansa ndenge bango kuna oko ba yite biso nous sommes des africains ouais nous sommes des banquiers yebi ke ah bwana zo sala bo noko na ngai ali papa na ngai ali bo na bo il faut totala ka pesima bango baza ba mindene ya mo ba misana ko tikala nu devant leurs parents bo na bo mais biso toza quand même toza bantu to respecter bandeko na ba papa na biso ba famille il faut qu'on respecter et on a yebisa ka bango tout moment ngai pona ngai na ko lo ba ministère na biso ko pesa biso pelo aki ba film na biso nyos congolaise ba lié bakake style oyo en tout cas film oyo film ba congolaise maputa omoni ata bubu okoko la ta pantalon ta deux trois et pourtant quand on a un coup tout ça moi ça la tili puta ni maman cherche la tibo moi un coup ça plus attirante que pas pantalon on a trop sexy ça se voit comme basse classe mais c'est quoi comme on va soko nini obenga showbiz oh ba na komi na nini makomo nga na koti showbiz na ngo na koti bona ngo ikasi yango na ifatika la mutakala bona ateka ba mona ye na ba monde na bango showbiz soko showbiz na mini voilà yangwana monde ese baby papa monde eza ya kobeba satana sa telimi mais soko kebite to koma gomore sodo oh mama chako to soko muki moi sima théâtre ni mpezo mo la ka théâtre ni na mon ebini ça ne sala no ma chako mokili mobima ba ebi mama chako mwangazo au joueur rôle ni wana na joué qui la grande sorcière wana ni wana ma chako na bah 90 kaka. Non, 72. Na 72. Na commencé 72. Hein? On a chaque penza et ce qu'on a commis continue ça. Après, il y a makasi. Ndé ya ki groupe sans souci. Na mangobo d'abord, pour y a qui na lelo. Il y a mangobo ya qui na lelo. Là na joie qui moi c'est mibale. Après sans souci ndé aller. Ngamanzwana oyo ba betaki nga bambanga ba yakindi ba panza ndako na biso pona bomaka sans souci ojwara mama chako bete so moi scène on dezala kana onde nini to so mama bongo mana te nazaka moi moko ya mabe sans souci ila kinga bana na ndako na zonyo ko la bana ye nazaki na bana na ngai ndeni bazala ki privilégié donc zaka maratre monter mama be mama moko monter mama beko yango na ti na stindi ba assassin baya ko boba mwana ya mobana nanga nzoka bobi mwana moko donc j'imagine que les là na scène wana makas voilà mais est-ce que tu vois maman chaque rôle ou incarner kawana ya mo pe ko sa ba ligne ba vie réelle na été ya ko za monter mama be envers wana tuna bato panga monda ko lobaka ekas yoko tuna ngala ko bate ezana mais so ko tuna bato ba ko bate mama wana za contraire na makambo nyoso asala ka za contraire ya ko tu mama mala Macha Kololope, ba bonne relation au Gardaka, na ba président, tout ba président, tout ba film il y a peut-être jusqu'à présent. Des bonnes relations partout où je passe. Ba président so ba yebi que chaque fois elle a bien parce que ce n'est pas pour rien à jouer kanaba ba groupe presque mingi ya ba jeune o ba so bandalelo comme on a go surtout na biso tif na mona ba nzo macha pas nzo jouer mais non mona ye ko senga ngai mama na koko papa na nga na koko bengana na ko ina rejeter mona pourquoi na ko benda ye tala même so ibetela nga na misolo ni c'est to bangisa na boye ezati na ya ka sa campagne te ngane na ye minyoso ti lelo ngape na lukanga na yeba mais oui ngambe na ye binyoso te na ye bikutu te to bunda na kaka Macha c'est un de carrière bien te na yebi na batu la poso ba benga na pembeni baza mwa moto wana ozala nango wana moto ya nzambe kaka na tsala ka nzambe ngana ye na yebi Yesu Kristo na yebi nzambe na ngai na tambula na bosema yango wana papa na ngai ko la gentil na baninga souriante utape somboto pese pembote oya zangi soko naza nango pour partager net ami intime nanga mama bipendo que je salue tout le temps baninga kutu musu bipendo aka méchante mais soko vandi na yebo alinga ko blaguer mais même soko finga yo mais après mu comme to swana kana yepe boye mona bango ba swani lelo ba swani mona soka taninga chako ye bongo osiliki
na siliki akomela ta mwa bière moko kitsa mote pona lobibo limisanga kasi ngasa limisanga na za mama Maria mwana mama Maria se akenda kana omonete mona ambiance c'est kotimba ya ngona yebisaka baninga na yebisaka bana ngai bocha bo finga na kate to sokomi osoyeba surtout yo mto osoyebani lobi bamona kwa yo na baninga ko swana songi ni omoni moninga lati bien te soko yoza nango sunga yeti omoni moninga to alobaki na yo likamoko ya mabe obendi pembeni likamona sepela kite mais en tout cas soko mona ki mabe na likamona salaki ya wono esalaki tushaki motema na yo limisanga eza arme munene ya liberaka bolimbisi ezate boku lelo tokumi kotiana ba poison izangatina mbongo nini tozana ngo ya batate nana sa tonga blooding ya munene nana sa sala makama minene mais tozo boma na pona ni okomaki na ba poison okomaki na kolinga mobala moninga tsenga bino nyuso ba mbaso ko bwaka na mbaso ni fia bimi kolo na kombo ya bosa kombo ni azo mukebe la dona ba bia zape victime ya mbaso mama shaka na tina ni bokutia mbaso na essence ni mususu pe bimle okansaka kaka na ba biso batate ate mususu pe bambana na bango boye baye kokosela mususu pe bazo bomaka bango kaka na bambanda ate mibala bato basi pe ya bato bozo zwa sunu bimina ba jeune bolingi mi basa bato ya auti poto kuna kosi oke ngana sa na balate ale yoka ngami na nzoka mobalela ko yoka atindelo bato asali yo bo poison bona ino bo lobi batate ya voilà parlons des conseils na par peut-être maman Chako toujours vivre un moment où tout le monde a mon ça a vie naé par rapport à maman comme moi na yo Priska ça non ça biso faki bala notre grande surprise tout le monde est belle famille les gars na TV le bic et di bala ne ko zalaté parce que mobali wana bala na poto mais tout cas c'est Suki mais presque après qu'on a bien otikate belle famille bien otikate moi guerre entre presque na belle famille en tant que maman et tata conseil ko kopesa moi non maman so moni libale komi matata boye wana eza ya yote wana peza ya yote ata bobana ne le bolingo eza makasi mais oyebi lobi nango te lobi leo ko bando ko egrete pata na ngai yebisaki nga kutu na nzana boye il fallait na vana na ngai ta lelo na oyeko presque mibali pe basilite oya ako la kisani suboningu makasi pa kokoya tika loko ekomi boy babokilo baboyi yo zo cha mutu makasi oya okende pamba mwana na ngai tikela bango kaka mobalango bo sala bon otiki vanda sambela nzamba ko pesa oya yo po wana lekole ekomi mi boyi tika ima déjà ekomi na famille na ye bakolingo ndenge ni babiso libala nyoso za rama tata libala za komba te komba wana eza famille ya mobali soko basi balobi ndenge wana mama bakoko kwesa yote bakoko lobako yokana na oyo aza na ndako basali complot pe babomi yo oke perte famille ezangi yo perte pam malamu otika kaka mobali abi kuna za divorcé mais famille bango balobaka kaka ndenge wana mibala poto jamais alobi ke yo divorcé kasi sayaka tokende nzela moko koma oyo yokolanda ngai mama Chako balobaka bongo balobaka ndenge je suis divorcé est-ce que vous êtes victime ya mibala poto oui miso nyonso oui nyonso mama kuta balanga ti alaninga ti na Londres na Allemagne pa tata mwasi nanga pe asona ake ko balanga kuna na Allemagne mais lelo to sana ngo asisi bana ba théâtre nyonso bango bakanisi ndenge aza kotinda biloko lere wana aza kotinda babiloko ebele bakanisi ke momo mama Chako basombele voiture mama Chako asalele bo mobali wana bango balingi esa sombela nani voiture to lupango donc voilà mama Chako motema mabe na kati ya théâtre pourquoi et comment qu'on va place makasi bongo c'est dit à quoi wana tuna bana mike biso le tozako ngai nazaki ngana mama bipe na lera nakenda ke pa na ye na kolala pa na ye nem sa sombe amona ye asombe linge lamba masa kuna mona ke nambo kitoko kamata ya yonga pe kamata ngape ngomso na mona to salaka na ke pa ya mama bolingo ndenge moko alinga kutu le nyosa le soka yotaka wa binisi biso na batetela bawumbu na ngale bobina bana babini to zalaka na biso bien na biso na mama pembe la bono te so apeso lamba onde ba mizo mele so te ba fobanga na samedi biso zalaka boyete biso zaki bolingo le msudu ba samedi dimanche boyo ma monito tokenda ta sele yalaki boke bino nyeso groupe bole na bino bo sakandi bo zongi na bino mais
na lobi monde baby yango mitema mabe ebana biso moko ata batate atete bakonzi na biso basi balakisi biso mitema mabe na bango soko ezokende kaka ezokende de génération à génération mabele ki mingi na mokilo nazoloba mabe ya solo ezali to inani mingi Macha Robiel obi vedette ça va exposé pamba mais c'est différent avec na bana bino mikolo ya théâtre. C'est ça. Ba on va exposer partout. Ba kokota boîte là na baba na boîte. Ba so créer ba so ba beza solo na tuzo kama ba beza ba wela ki mwasi so ba wela ki ba wela mobile plutôt. Comment tu trouves? Mobile na ba PD ba koti na ba groupe yango na kasi na Satan na télémi. Esika Satan na télémi makamanga mabe la kaka. Bi mona ngai na kendaka. So moi mutakufie mutasali neke babenga kinga na mama Kalunga atinde nga invitation mais atinda ki mukono nini net lelo ndenge boye lelo yo benga mama invitation na yezo epa na nga mama Kalunga pesa yo me yaka nakoya te parce que honorer ngai te omoninga nini okay ya pesa ki okala mais yo leo ya kotikela mama na yo bon nga na kosombele cadeau ndenge kwaza mwana na ngai fa na mama kotika mwana na libala ata mwa nzungu na koloba ndenge kamata ata mwa nzungu mwa ni symbole que mama ya ki pe na fête na libala on peut oui voilà c'est ça alors yango ana nga na kenda ki te mais na regrette nga moko na kotsolo na okenga mema Kalunga tala ndenge makambo basala kinga peler mama moseka ya ko binga na mwana moko abinga mama moseka moni makambo ne mama ayaki te bolobaki masha kwa yena libala ya Kalunga. C'est vrai que mama moseka ndazo est tenté. Te kenake pas coquette. Moni ole mo coquette tout ça na ole ya kotikela nga les mêmes jours nga na ken ata yango. Pona ke no ya ka likola soso kwanga na nini. Mana mona vana nanga. Mama Chako lelo pe na on est fongoli parenthèse à libala Kalunga bana ba retomber pe comme une très négative à notre zo bana mama Kalunga. Batanga ka âge mobali ne batanga ki âge na été babi âge et para ki mama Kalunga za mukolo mobali comment tu gères ça bolinge pona âge te et pas wapi ba comment na Bible balakisanga verset nini ba comment na Bible que moi sina mobali fu babala na kana moi ça yala kana mbula boy mobala ya kana mbula et pas moko te nzamba lo bakika aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans l'amour soko pesi amour olingi ko bala olingi te vanda o ngana imoni na Bible yangwana alobi o ya lingi ko bala abala mais o ya lingi te avana na ye parce que asalela nzambe alors bon yo o ya ko loba nini aza mokola nini ya yo wapi yo zo finga muninga mais abalit azuya ye azu mo moto na ye ya bien te azo moto azo sunga kaye ba botina ban otika tikali Macha ko donc ne ba tout ba moi ça ko za ndenge ko la mobali et yo soutenir no ba thèse voilà pardon ko soutenir la thèse na mobali ko za moi mki mo ça mukolo bo vana no sans problème oui boko vana sans problème pona moni sika nzamba ngana nazonga kana makomi nzambe na moni sika ba pekisa ngote so mona muke soka se retrouver que et pas maman on a vani na za à l'aise bino bana mike mutu passe avani na ye oh mama pa le awa mwana na ngayo ya mukepe atenga à l'aise bofani na ba ezakaka boyokani na bino boyokani kaka boninga ka Kalunga avanda kaka boye na bana na ibelebele wana avanda na kaka boye parce que azana na mobilité wana bino botuli bokotukola kaka boye voilà mama Chako tant on vend dans le théâtre tant on vend dans la TV non mona ba to ba esika na musala o le ba mutu ni penza ko za relève ya mama Chako Basé belé. Dans d'autres. Basé belé. So on a tangi beaucoup. Tangi. T'es net yo pendant au monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Autant c'est que la Bible n'avant même que moi no penza. C'est peut-être chaque fois zaté. Peut-être oh. Na éviter. Mais basé belé au bazo yana. Nanzela nanga basé belé. Le nom Macha Kolo to souhaité un jour Macha Kolo soit azal souhaité. C'est le ronier malam au roti qui la bana théâtre. Et là on est bolingo. Bolingana. Bolingana mingi. Ya on a tala makambo ya Kalunga. Et ça bolingo te. O le bof bete la moninga maboko. Bozo lo ba bona boy. Bon nga ko sona balilelo. Bati people ngana ka hélicoptère ko ya. Po na sukisa bino bolingo baloba wana. Boko mona na ko sala pe libala moko ya ko sakana te.
Moi, ato fingi na sina bali nanga. Bino bo tikala kaka bo. O bozolo ba wana. Boko tikala kaka na se ya badninga. Baninga bazo mata. Macha pas linga un jour à se remarier. Mais bientôt. Oh, Ben oui. Oh. L'amour n'a pas d'âge. Eh, l'amour n'a pas d'âge. Je vais me marier bientôt. Parce que macha au quoi ça papa nanda. Est-ce que la communication est facile na bana? Pas mon papa si kalanda. Ah ça comment ya kalat? Comment 10 ans c'est autre vandi na une vie comment union libérale les hommes OK? Bah mais ça déjà c'est comme ba adopter qui facilement. Oh, pourquoi pas? Na ba ajo oyo motema oyo ba tiso ba papa nanda ku. Oyo batetela ba yechi ya mange ya lango tema sadi ndambo ya manyoko oyo motema sepeli nango yo loba. Oh, okoloba nini? Ba moni pas ça bien. Tovanda na ye. Ah respecter les bana. Oh, tovanda bien. Mama chako bio sali groupe ko ba groupe nini déjà? Académie des stars internationales. Académie. Nous on regarde kombwana. Ils en ont déjà. Si, ils ont banda kala. Il a rendu bio mama chako. Oui, et banda kala depuis 2004. Si, na okada kombwana. Il est kabap déjà. Et comment les kasiko na tokomi wapi pa ya ndekongeze. Mais mama chako, pourquoi tu as remarqué que apparemment bino ba obosa da kombo makasi beaucoup pesa le meilleur ou pesa ba groupe na groupe na bino moko. Pourquoi je dis ça? Parce que bano besoin encadrer on a bazo comme na bazo atteindre presque nous atteindra té genre que quand macha ko ça 50 tourner mais quand tu passes à la rime c'est mama chako mais par contre bateau au besoin encadrer so ba jouer kata une semaine carrément ba bunga ba limo parce que biso l'air toujours enfin maman na biso télévision ezalaki moko teyeko koma ezokende alors leo komi 100 yo leo ozotalo kuna basi baleki okoyeba nani mais yango na biso tellement que ba mona biso na télévision moko on a plus de 20 ans 30 ans ba yebi mama chako mingi ba yeko mona yo ato ke na télévision c'est wana mama chako bana na ba ko zwa ngote pourquoi mama chako ozo kangila bango j'ai anine ko kanga so na kanga ki j'ai na ninga ko tourner na bango te mais na tourner na bango ezaka bango moko yo soko liki ko kilo semba lititi yango na bokoya mais chako ya kaka nzambe papa nde nazoki de kusana nga lelo tourner j'ai le kabie pesa nga mayele pesa nga ba inspiration bien bato ba ko sepela nga c'est tout le na ko yape na chebi na nga na bini macha ko le théâtre tout le monde ba brevet et belé na théâtre vraiment ébélé kutu eza kutu o muke so na chemir mobimbe kutu kutonda batala ba carton na nyoso yango na yango aha qu'est-ce que tu te dis tant au monde ba trophée nyoso trophée nyoso ezanga mbongo nyoso ezanga mbongo loko teka makaso yo kaka ya makaso nde bapesa mais bapesa ka pe cadeau yo ko ata lelo na kufi tala mama le razwaki diplôme songolo azwaka to voiture mama tala le basombela ka eto lopango eloko te non question elinga na makambo solo obi ke loko macha ko kufi souvenir ni olinga ba pesa yo de vivant non pas lopango omoni mobutu to lobani siza bidimbu atikati omoni komo ya salongo léopard pourquoi salongo léopard soko yebite loza mona muke équipe léopard le rake ko zwa coupe ya Moseka nde apesaka ba jouer na biso ya léopard ba lopango kono ba tonga déjà bato ba vendre omoni yango ba pesaka omoni lelo komika salongo léopard mutu léopard o équipe léopard omoni zote sisa binimbe ezotika solo nango ti lelo pilipili ndi boko batute ezotika yango na il faut sisa bindima ndenge lelo le président biso ya Sikayebu akoloba na biso merci kutu ya kala autorité morale yekuta latsaki nga mwa médaille na ngai ya ngayo na vandi nango bon oya siko ya ko na mbongo médaille na yebiso $1000 au ndima te ça y a mbongo c'est bon déjà ça oui apesaki bon siko oya siko akoloba asaleli ngai eloko nazoloba na président ya biso président Titi soko okolandanga soko abakoyebisa yo kaka papa ça y a biso ta site ya baptiste te ato so obiso tozo ya mikolo tozo ken osale biso ata mama chako so moi lopango oyo mama oyo ya moi mikolo pesi biso ata ma parce oyo wana ba jeune bazana na makila mais biso tozo ken osale biso site des artistes
papa bozolo ba culture ya ezaka na mbongo te eza na mbongo osali be site oyo ya ba tournage toke ko tourner moi mutu groupe alinga tourner kuna banda kwa kitoko ba teli biso ba voiture ba location oyeka kwa ofuti mwa caution na yo moko bo okoti na site wana tourner ndenge olingi osilisi mwa mbongo wana ekokene na ministère ekene ya kese mususu ekene na ya l'état te ministère na biso kovimba te même na chaque commune oyo recensement ya artiste na bino bosali bon chaque vendredi samedi dimanche bana bazanga kesika kokende ba bibliothèque ezalaka te bokeyi bosali neti sika moko ya bana raconte à bana o kuna bazobeta banziki o kuna théâtre basali ya bate tozadas basali na kata ba communauté sala théâtre bozo futisa ata même pas ata 2000 ata 1500 500 eke na culture ya 500 tikane na commune 500 eke na eloko bu ekosunga makasi na propriété ya commune na mama ekosunga communauté yango nazolelela yo papa yo salela biso yango okomona yo moko ministère na biso pe ko vimba to sala ka pe ba festival te to bengi pe ba comédien mususu festival ouais mbongo ko kota na kongo na biso te se ko kota botala Burkina Faso yo eloko ne kotaka mbongo na epa na bango sikaka ba biloko na biso ese ba théâtre na bango ndengo mona ba kadi joli banini ba leki biso nani papa ta biso bactrice na yo to kufaka kabo to lelela ka yo papa chichi papa mama Olive kuta apema na ye mikolo to lelela kaka yo to bana lisusu epa na yo papa merci. Voilà, maman Chako alobi que basunga bon temps bazana vivant, bani ba bénéficier na musala basala qui parce que c'est pas facile 49 ans de carrière, c'est pas une messe à faire parce qu'il y a des épines aussi, il y a qu'on appelle ça sengoka qui donc voilà ce qui papa Tshisekedi to pe biro papa Tshisekedi ba Rolanda émission o ba me comme ça non mato papa Tshisekedi na satan ne fils que symbole pour les artistes na biso o ba comme déjà ba âge déjà avancé o papa ça dans le meilleur na bango mama kuta sala ki po apesi biso mo hôpital boke na kokose kuswanya mama Denise merci po ayebi ke mama moyo bakenda ka mingai na makolo mami merci mais sala biso ata moi tout le lendemain bazali bakoko batikala ke oyo koko nanga tele asalaka eloko boy eko sepelisa biso ba mama na yo mama Chako ne povana na libota na mwana pe moko sala théâtre bon on na bandaki na mwana muke na théâtre ngai te non Bobette oya simbaka kisasa mobimba na kaka na souci plus wana OK lelo yo abala na ye azala bana mitano na États-Unis voilà yango na sala kalisu te leki nanga sala kana théâtre bana nanga kuto nyoso bakotaka na magroupe nanga ale yako sala donc aussi pe ba kota na sepela donc so mona ça dire il dérange ko nelo neto ba yako yebisa ngana ba benga nganga ke apo kuna na école wana comédien na so professeur ya anglais koti ya kumsala comédie OK voilà. Voilà, moi, Chako, donc, il faut déjà entretien un petit peu avec vous. Tu mets pour abîmer maman Chako, habiter sur ma parcours, parce que qui vraiment moulaï. Mais je crois que aussi c'est un pété parce que ça moulaï m'a cassé. Mais c'est que tu as correcté maman Chako habite très très bientôt à 49 ans de carrière. Donc, bah toi, on va maman Chako juste appelle moi cadeau, ça nous fera énormément plaisir parce que c'est ça biso ébélé, il y a ébélé. Moi Chako dernier mois d'août. Le mois d'août, voilà. Le 23 août. Le 23 août déjà. Appel, testo, pourquoi pas aussi Western, pourquoi pas aussi Code, pourquoi pas soit MP, ça tête cash. Et ça l'a bien, chaque fois c'est retrouvé parce que maman chaque boyo, toi là-bas il faut te protéger à bango parce que ça déjà il y a ébélé dans le cannabis. Maman chaque dernier message par rapport à l'entretien à l'élo. Tu peux vraiment autolobby ou au boss on est au ngaï kubakisa. Na kubakisa boye muke kaka na lobby papa na zolo na gouvernement mobimba. Omoni ndenge bopota katuna ba au parlement bonabo ba mususu ba yebaka article boyi songolo ebimi bo sali ba loi boyi une consultation ngana kenda kite po ba invita kinga ite vous avez sélectionné te ngana zaki sélectionné te nazaki na sélectionné te ba pesi afenga pe na yebi eloko nini bakida ko loba kuna te normalement il fallait ba benga biso ba ya ko yebisa biso to wuti kuna to lobaki boyi boyi ti lelo to seka papa masumu ayebisa biso na yebita soka yebisa ke ba ngana ba invita kinga te alors oyo ngana koloba
que ba loi o bozo bomana na parlement na peuple congolais pas yo ayeba kango malamu te pourquoi parce que ba loi loi boye lobby article boye sali bo pesaka ba comédien ba musicien bazo yemba ba loi wana ba comédien ba bimisi ba loi wana kata ba scène pa mutu nyoso ayoka kango ayeba ke loi boye ni ko lobabu eni ko sala bu eni boye na boye omona makambo ya conflit mingi ko yela te po asa yebi ke loi boye bimi ata ko yiba ayebi basi ba yebisa ngaki loi oye sengele mu ko yiba te po na boye akoyeba ka deja to sali na minoko ya français lingala swahili kikongo chiluba minoko wana ba comédien bazo sala salango omona ba ekokota bato na misisa bakoyeba ndenge ya se défendre na balwa wana yango na likambo ya mibale lisusu na pesi mbino merci na TV exemple boye la exemple TV boye la bien musana bino ke ne pe liboso et que liboso vraiment nzamba benisa bino pe bonne année ba continuoso basala nzambe nyonso botia losambo pena mboka na biso covid-19 oye ekene musika elongwa na mboka na biso tonya tango totia pena elike na biso na nzambe pona covid ekende ba artiste nyonso confondu et ya bino ba comédien et ya ba sculpteur et ya ba peintre et ya ba coiffeur tous les artistes bonne année na bino nzamba pambula année oyo penza mboka RDC et la Ksakaza na baptiste minene pe ya makasi oyo ndenge tolobaka eloko makasi peuple congolais nyoso bonne année na bino ba fanatique nanga bonne année ba yalia oyo bazana poto bonne année na bino nyoso na RDC famille Apollinaire Ngala famille Brigitte Chako kuna na pesi bino nyoso mbote ba trésor ba kuku mbote na bino nyoso sans oublier Kimbatseke le kizengi tengo zaka ka kizengi na pesi mbote c'est ma vie na pesi mbote na c'est ma vie bonne année na yope na pesi en tout cas Virginie Dangele na mobile no Patrick en Allemagne ba gros bisous bino nyoso bonne année maman bolanda ka chaîne eza chaîne exemple TV c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Maman chaque fois on a concept mon émission sur la souka et ara moi chaque jour quand mon tété là. Ouais. OK ce soit moi phrase mon muké na ki tété là, c'est une traduction on a lingala. Tamo le matama slogan tamo adage na ki tété là. Analengo moyanyu he dimi la yo nyeko ono tété la memi on a ki papa yo sepi chako ya ki ya dipanda ya ka salaka ya lumumba esi ko toyi nyochika la wulo anache ono nyiwololo voilà ngiro bani eningi lo ba bande kuna nganyo sombote na bino ngana za mwana ya Joseph Chako ya zalaki na Lumumba wa zaki secrétaire Lumumba quoi ouais ngai ni mwana na ye Chako Joseph azaki papa na ngai yango na botika na malamu bonne année na bino. Voilà, bonne année na batuno so balandi biso lelo na kata exemple TV. On avait reçu pour vous maman Chako, elle nous a parlé en long et en large concernant sa vie professionnelle. Elle était vraiment très claire avec ses dires, avec ses propos. C'est qu'on doit retenir que maman Chako a groupe Nekomonango Académie des stars internationales et les grands na komi wa piko journée na journée. Chaque dimanche na 18h. Chaque dimanche à 18h donc tout là na maman Chako tuna bah au pays maman Chako a fêté déjà 49 ans de carrière naé bon ça va poche bah continuons voilà bah continuons pour savoir quelque chose pour la maman Chako. Je vous dis un grand merci à toi Déo celui qui était derrière la caméra bah Rézi Baza merci pour la confiance pour si penser un mais ceux qui nous respectent beaucoup lui c'est qui lui c'est Eric Kabongo le superviseur le code de plus 001 merci à toi mon vieux le dream carte de l'ISA mais c'est Chaye Batadi la merci à toi Boverdo Bokete Izina Babombo. Merci à toi aussi. D'ici là, portez-vous bien et bon de programme sur nos antennes d'Exemple à télévision. Au revoir. Exemple TV dit donc, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça, Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube.
Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.